IDPS viva! IDPS viva! Yoka, il faut boyer baka solga wana bien eze eloko moko ya motuya tozobandela IDPS viva! IDPS viva! IDPS viva! Ezali Boy. Tshisekedi, héros national, père de la démocratie en République démocratique du Congo, Félix, chef de il faut que la démocratie dernière. Il faut que la Kayango. On est à testament. Les bosseurs Zalaka, Yozo Mwana Nego Tokotibo, les bosseurs Zalaki Massa, Bossal Hereko, qui boson à Palin. Et Rozo discutait pas au Mougama. Gaz. Maman moko atuni nzambe eloko nengesana na IDPS. IDPS kaka boyi. IDPS viva! Mais lelo l'IDPS est comme bisengo. Et comme elengi. Donc touti musika omoni miroi. Batu batonga eza basoda. Soko yo yebi histoire te basoda. Awe ezalaki na bato asima bakangeli biso lupango okende boye balebi te bakoleka te okomi kuna basi batie barrière mbuma mbuma ezotoka ozokweye mosusu akomi papa amène-moi de l'eau amène-moi de l'eau IDPS viva! Histoire ya boye ezali kado te bapesi biso ezali mérite o ezali toza ko mérité lit to sali pendant 37 ans c'est natunaka mwana oyo akei classe asali distinction azaka na prime te biso to sali te ya combien d'années 37 ans to sali mandat moko IDPS viva! Lokola boye mwana oyo atangi bien à sa distinction, il faut avoir bonus. Moussus a bourse. Bourse na biso ezali que le gros tala tokolinga ko bimisa makambo nyonso te. Yo tika to bima muto abombani à l'équipe na maya. Yo zoni ngo président banda koloba. Facha zali béton. Est-ce que béton Fatime Yama Didi Martin, awanin. Beta maboko pona Fati, IDPS viva! Papa, actualité politique, nous avons un boui. Pour battre Bakota, au droit d'entrée. Biloko m'a dit la saline en France. À lobby, il fallait 100 €. Papa dit, 100 € yanin. Au droit d'entrée, papa, Ozana ni top foot à bongo. Et comme nini. IDPS viva! Cela veut dire Alinga Kiazo a Messana Kosala Kopa là. À l'habité local naza populaire nameka. Donc à yeba kiteke ba combattant bazalaki ko kokota na masolo ba yebise kete local yo bandi ko senga mbongo a okoyoka son. Tokoya te. Ai wane ko banda 8h, 9h, 12h. Tokomi 14h, 16h à Kitisi 20 €. 20 € ba petit ba libiti tokoya te. Yo kota yo moko. Bête conférence. Et là, vous avez actualité politique. Batou, on commence à avoir droit d'entrée.
C'est regrettable. Tala bato bazoyi balinga ba diriger mboka. Des aventuriers. Des aventuriers. Yo soko yebi école ya faillite puisque nana papa moko. Alobi depuis atambola akeina basankusu. Akei partout. Akeina bandeko ya nani bayanzi. Alobi aleka amone papa faillite. Il est pas vivant. Alobi amona kaye mais papa na ya ebiete. Donc muntu moko oya yaki na mission ya kotia trouble na Congo koteka Congo mais nzambala la kata lebite mbala oyo ngai personnellement na lobaka tozali koleka tolobi élection za la veille ngai bandeko ya sécurité to sala musala na kimia combattant tika pe ko swana na bandeko ya sécurité to pe na bandeko ya protocole to sala classique to sala musala malamu IDPS viva soki to yawa il faut to sala discipliné to sala discipliné oui merci ça va Kenovanda merci. IDPS viva soki oyebi IDPS te okomesana te biso toyebi yango toa na catégorie nyonso yebe. Donc batu oyo ngai na lobaka élection ezala vert ezala rouge na Congo couleur nyonso ekoyela Félix Tshisekedi chef de à l'époque bazaka kondima te papa awo matine tozalaka awo tolobi élection ndenge ezoya boyi mbala oyo nabenga Trump mwana matete bato bazaka kondima ye te sikoyo Trump aboya dialogue est-ce que dialogue esama na Congo ezalaki te bacréer crise yango mais Trump États-Unis alobi te lokola bino bozocontinue master bobongisa bibundeli bokita na Gabon botia base nanga apesa biso calendrier IDPS viva tangu bayoki ke États-Unis etindi troupe militaire ba spécialiste en matière oyo bayebi kobeta matuza bazokovisualize mbuma même na kingakati ayebi te ero ya linga akende douche azotala ndeni donc soit frappé et ratakate baonde bayaki na Gabon tangu bayoki ke baelema bazali awo biso mpe tochauffe les combattants tochauffe tosengi élection à l'immédiat nanga bimisa calendrier ta sale nini mais élection nyonso esalamaka na monde basalaka sondage batalaka popularité ya bato yo zolo bozali président eli wapi député ya parti politique na yo papa est-ce que vous pouvez imaginer monto azo contester résultat ya bato bazali populaire ye moko député na parti politique na ye c'est inacceptable pour preuve Fatia Zibor alobi te master trop c'est trop bopesa biso porte-parole ya opposition kuna chambule koti nani akotikala nani akokende Charles alobi te nauti boloko master talaka Charman control IDPS viva bene Charman control aya bakongole balobi te ambemba zulungule biso Kabila lobi yao bakongole mbango me balongola ye na liste tomona marche moko te ya bato emese basala ye bakangai 10 ans na boloko tomona te parti wana esala marche me biso bayebi ke soki bomeki na IDPS puisque mouvement moko eyaka mopepe moko ewo bakolonga lope kombo afaci biso tolobi à l'immédiat na élection mpe to annulé IDPS viva tangu bayoki balobi te bomeka kwa te mosusu bato wana toya kovanda na moko te yango moni
pression au biso tozali le Félix Tshisekedi azali président de la République bon comprendre que ina c'est Serbie ezali payé après 31 ans depuis Mobutu akenda ambassade na biso za konate mais facha ke ba lebite ndengo yawo apese biso ambassade pesa biso représentant atika lao Fachibe ba yebise kete na Russie ba lebite président tozo sala usine ya train usine anini betele fachi maboko bazo sala bazo cha usine awa ya train de modèle train électronique na oyo bachaka carburant na mafuta yebe bongo oyo bayoka nini usine ya train bazocha ngwao bayoka nini na lobby omoni train marque TGV hein Fachibe omoni ba Congolais bazalaka ko rêver Fachi na campagne na lobby dès lors je suis élu président de la République je dois faire par tous les moyens que bana batanga ofini gratuité enseignement et salami to salami betele Fachi maboko tango à l'époque tozalaki ya bilino azalaka premier ministre budget zaka ya combien Fachi ndenga koti na pouvoir boy asali combien de mois 6 mois budget et bakisami combien donc Fachi a mobilisé na moi moko 1 milliard 6 mois combien de milliards plus 4 ça fait combien 10 milliards siko yo banda kotuna wa budget zawa bana bakotango fere ndenge nini budget ya mboka yo tikela Fachi ayebi ndenge na ezaka Jadam ezali nazo tala yo koto na pesio de o sepe yo lebita na zolia na beta e na kofungola boide na beti sandam Fachi beti sandam ni Lamuka ni FCC bakwei kawo makali Fachi a koti sur plan international succès diplomatique monde entier bazota la balebite totikalo comme un président star boité Fachi président star azokita bazoyemba l'hymne national na Serbie papa balati couleur ya drapeau na biso soda lati drapeau ya biso RDC depuis Congo et Banda drapeau ezope pas partout Fachi Risa lobby président Poutine a le but to solo la kala ndeni Kinshasa bon petit na wa ndeni azabia mais surtout ici tokende quota dépôt boyebi dépôt hein au mona dépôt na magasin betela Fachi maboko Fachi a lobby, s'il faut donner ma vie pour la paix à l'Est, je dois le faire. Tant que vous avez dit que vous avez moyen pour convaincre ma solo. Ayebaki, à l'habité. Zela oyo bitumezalaki kouta ezangi zela moko boy. Tikana beta li solo. Sommeiller. Invité d'honneur bazaki ni balé. Président Égypte na Fachi. Fachi a dit parole. Alobi mbala oyo to sengi système ya gagnant. Bolingi ko investir, bolingi bozwa ba minéraux, botinda ba société na Congo.
bakongole bazwa misala olingi uranium tolingi makambo koyiba te yaka ozwa biso oyo ozwi 50 biso mpe tozwi 50 systeme ya ganyaga potina lobi oza kitoko fati naloka okala naloka okala mbala oyo yango oyoki bato bakomi kotuna te tobimisa moto mosusu abima toluka candidat te bokoluka candidat te tokobandela élection te tosi tosala élection tozwi possession faci azwi déjà possession ya Congo azocontrôle commandant suprême eza nani ayebi ke te aner lidusu songolo place tel ayebi nyonso na minute ekomi kaka tshombo ezali ndeko bandeko baza na este faci alobi cette fois-ci il faut koéradiquer Kagame yaga wana Poutine na sommet Kagame Museveni yaga bino bato botyaka trouble yaga président bato oyo bapeti oyo IDPS viva bango yaga Kagame yaga bango balobi à partir d'aujourd'hui bino bokosala par tous les moyens bo cesse ba guerre ezoleka ezoleka na est bo sangana soki guerre ebandi frappe ebandi na est bino mpe bosala contrôle na bafrontière rebele aleka te bondima IDPS viva Kagame oyoki Kagame alobi te à vos ordres Museveni oyoki à vos ordres chef bato wana ezali complot ya guerre oyo ozoyoka madidi oyo wazoyosenga vérité des urines mais faci apesi bango exercice na opposition bokende boponela ngai porte-parole ya opposition kuna nde mbuma ezolela nani akotikala Katumbi alobi te ngai nde mokolo possession puisque pour le porte-parole de l'opposition, il faut monter à majorité dans l'Assemblée nationale. Kuna, Charlemagne a troisième. Charlemagne a le couvatoni, Jacques Ndioli, il bossait pour parler les aïs. Cette fois-ci, il habité, les aïs qui ont pouvoir politique était. Les aïs qui ont candidat, ceux qui ont accueilli, tu comprendras où tout comprendra. Katumbi a l'habité, Ngaï n'a pas l'opposition républicaine. Ngaï n'a pas la vérité des îles n'était. Botou la vérité des îles n'a pas Yamadi di Martin. Ya Martin Madidi Martin Madidi azalaka cohérente na maloba na ye akendaka zigzag c'est pourquoi na benga Madidi Martin ma IDPS viva il faut babimisa porte-parole sikoyo eloko nini bazozanga ekomite ezela te tozosala ezela kuna ezali exercice moko po basala bapanzana en même temps ndenge tozali boye toyebi aussi longtemps tozali koavancer aussi longtemps tozali koavancer toyebi makambo politike oyo tozosala faci ayebi kouta na ye kuna bayebiseke te il fallait topesa batonnage ya biloko oyo po ekita na este to éradiquer ba rebelle yoza bato ndokunoza biso ndeni to éradiquer ba rebelle yoza biso likambo ntango ba rebelle bayoki déjà kete faci azalaki na États-Unis alongo États-Unis akomi na Russie balobi bile biso bikoki oyo plan oyo nyonso yebani tokosuka wapi donc faci alobi s'il faut kosilisa guerre oyo alimeja donc tozala kimia le président azali oyo azali na souci ya bakongolais ndenge alobi ke bana bakotanga ofele yo soko olingi oloba mabe contre Félix Tshisekedi Tshilombo loba bana no batanga ofele te mais pour preuve 2023 on devrait organiser les élections mais les budgets qu'on devrait organiser les élections, on a utilisé ça dans la gratuité de l'enseignement.
vrai te bazotanga. Siko ba enseigner bazolinga ba futa bango n'est-ce pas? Donc on devrait organiser les élections en 2023. Mais vu le temps et vu la situation de notre pays, les budgets qu'on devrait organiser les élections, on a utilisé ça pour la gratuité de l'enseignement secondaire et primaire. Bon, boya, obima na balabala. Avant obima, mour azozo l'arne ya bien. Policier azozo l'arne ya bien. Avant de le pompage, allemand, ça a envoyé comme ça là. Yokana Loba, l'article 74, il y a Constitution, j'arrive. Article 74, il y a Constitution, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation des nouveaux chefs de l'État. Vous avez battu. On est bloqué à appuyer la mer. 2016, je te donne ça. 2016, dialogue et salami. Battu la mer. Comment vous constatez après votre dialogue? Donc, il y aura un autre chef de l'État qui va succéder à lui. Non, non, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation des nouveaux chefs de l'État. Et nous répétons encore, comme les combattants de l'IDPS, comme on n'aura pas le temps d'organiser les élections en 2023, les chefs de l'État restent en fonction, même en 2025. Il est le meilleur chef de Tokolinga to violer la constitution. Soki yo koya kolonga la constitution et roi no koyo kato yebsekete master omogamate. Omogama? IDPS viva. Bon, nazoya. En tout cas, tous allez connecter dans ma solo. Ndeko mususu abeta na j'arrive. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci.